Voilà, mesdames et messieurs, Banapoto, wana tozomona corps ya Moei, ndenge tel balongoli yango, na kwenge na matete, nzoto ya papa na biso, na biso Pati Loboya, ezokota po ekende na Lilita, wana tozomona Magali, c'est aza mwana na ye, ya mwasi yeyo, donc mawa mingi na motema, eske bandeko oyo bazaki na ye bazoya bayaki toyebi te. C'est vrai toza batu mais liyo eza mpasi esali vraiment mpasi. Donc wana tozomona mwana na ye ya mwasi, donc Magali ye azolela, mwana ya Pati Loboya ya mwasi Magali ye wana azolela. Donc Magali ye wana ba bayebi ete Magali ye wana vraiment pasi na famille Loboya mobimba na famille ya mwasi na ye bandeko nyonso oyo bayebaki ye désormais a azalaki na papa Tijwa. Bon, on a rejoué présidence ya Kishasa ndenge komaka soki mobali akufena maboka mwasi bazalaki mwasi mtabomie eloko wana nde toevitaki semeki na biso na ya te bosoka yaki talaka kini mbangi baloba tro. Mais bon solo na quand même a participé. Sololi famille na ye pe participer awa o bazalaki awa ya tie na poto. Nde tozoloko ta papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Notre frère Pati Loboya, lelo mitema ezo sala vraiment pasi. Toujours nelenga Congo. Toujours nani mama boni. Malam. Ya Pati akei susu ezani. Tokabwani. Ezali mukolo nzamba alobaki tokokabwani. Potoza mabele tokozonga na mabele. Ikumba topese pa na nzamba. Merci beaucoup. Donc papa boni. Ouais, malam mon papa. Lelo nzoto Moei ya pandeko Pati akei regana ozani. A toujours regretté puisque tokomona le sous-sauté adieu pour naie tokomona le sous-sauté. Ino konyo lo bana bandeko na nyonso ba otala ina mwasi o azalaki na ye tango akufaki. Et l'occasion surtout, merci, c'est lui qui donne, c'est lui qui doit encore reprendre. Merci beaucoup, merci mesdames et messieurs. José Diasuka, il faut m'en dire pour qui fait dans parti. Atiki biso, bana poto ba otala yo, elo ni roloba. Na partager ma condoléance na. Voilà, mesdames et messieurs, merci. Donc tout ça awa et na matanga ya grand frère Leki Nabiso, oncle Nabiso, Pati Loboya, Oya Koufaki, Lobi Tozaki Nabutu, Lelo, Toza Mukolo Enterrement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont nous suivre. Merci d'abord à Elenga Congo, merci à tout le monde, Barota Labiso. Et je dis merci à ma famille Nyonso, Bayeko Kabola Pasi, na famille Oyo et Koufaki. Mais ndenge to constater pena batu bayaki ebele te na butu, mais lelo quand même tout le monde batu ebele. Mais on va quand même faire les interviews avec des gens Toyoka. Est-ce que Massa na epe baye? Est-ce que bandeko mususu ope bamona bango na ye? Est-ce que baye? Est-ce que Togoye bango lelo? Mais merci d'abord na bana poto o ba komaki ba message ba o baza ensemble na famille ba o bazolela elongo na bango. Et je dis merci à Tracy Mbelenga Pro, merci aussi à Glodidi Asuka sous le soleil. Donc je suis là pour bien travailler, je suis là pour bien informer parce que derrière moi il y a des gens et en face et tout. C'est vrai toza batu mais liweza pasi tala lelo yo elenge mobali kitoko atiki biso na liwa oyo biso nyonso toyebi totalaki na ba vidéo totalaki na ba internet totalaki na ba Instagram. Donc et ça biso vraiment pas si mingi mais bato ebele bazo déclarer balobi fallait bazala na mama et mama eza mwasi na ye oyo afilmaki tango abandaki kokufa. Et donc bandeko vraiment baza ebele oyo tokozwa bango ope tokosola na bango par rapport à matanga. Mais merci Nelenga Congo parce que tozara partout. Merci à Tracy Mbelenga, merci à Glodidi Asuka, merci aussi à Koda Masina, Yves Mwanza, merci à Landu Muzinga, na la reine ya mama Pousse, salon kitoko
et Petit Ouest oyo sala bien na kati à Paris donc merci beaucoup et tout ça na bande ko belé au pe ba olela na biso mais en attendant to zo bango tout ta no ba image et puis to kozonga pour tout ça la série d'interviews. Merci beaucoup. Balelela yo mokonzi lelo yo bakoma litatoli basala yo confiance lelo yo bazange lokote yawe na bomoi efandelwa kondima na ngai namona te o motakutana na yo azanga kimia balelela yo mokonzi lelo yo bakoma litatoli basala yo confiance lelo yo bazange lokote yawe na bomoi efandelwa kondima na ngai jali yawe jali yawe akausi pinjoli ya bapasi na ngai apesi ya moto mokili epesaka te jali yawa jali yawa akausi pinjoli ya bapasi na ngai apesi ya moto mokili epesaka te Sako ponga occasion ko euti ndena yo na embi na esengo na libota na ngai yo nzambe yawe na bomoi moyo kya masanjoli na ngai kanisa pe ba oyo na nukuta moni polete sale na bango kwetelo nto tumba mela yo singalo ketote simbi kaka yo assurance akobonga occasion go euti ndena yo nayembi na esengo na libota na ngai yo nzambe yawe na bomoi moyo kya mabondeli na ngai kanisa pe ba oyo na nukuta bamoni polete salela bango kwetelo ngotongumba mela yo okausi pinjoli ya bapasi na biso opesi ya moto mokili epesaka te jali yawa jali yawa okausi pinjoli ya bapasi na biso opesi ya moto mokili epesaka te yawe ozali evandelo ya kondima na ngai mpe nazali mbuma ya bolingo bwa yo na yo nazobima kaka ete nakokenda liboso mpe nakokoma mpo na nkembo na yo car rien n'est impossible à toi. Alléluia. Marebo Shendarabase. Siège de ma foi, c'est toi, Dieu. Voilà, mesdames et messieurs, Banapoto, wana tozomona corps ya Mowei, ndenge tel balongoli yango. Na kwenge na matete, nzoto ya papa na biso, ndeko na biso Pati Loboya. Ezo kota po ekende na Lilita. Wana tozomona Magali, c'est azamwana na ye ya mwasi yeyo. Donc mawa mingi na motema
est-ce que bandeko oyo bazaki na ye bazoya bayaki toyebi te. C'est vrai toza batu mais liyo eza pasi et ça lui vraiment pasi donc wana tozomona mwana ye ya mwasi donc Magali ye azolela mwana ya Pati Loboya ya mwasi Magali ye wana azolela donc Magali ye wana ba o ba yebi ete Magali ye wana vraiment pasi na famille Loboya Mobimba na famille ya mwasi na ye bandeko nyonso oyo ba yebaki ye désormais rip à notre frère Pati Loboya lelo mitema ezo sala vraiment pasi toujours nelenge ya Congo toujours nani mama boni malam ya Pati akei susu ezani to kabwani ezali mukolo nzambe alobaki to kabwani potoza mabele to kozonga na mabele ikumba to pese pa na nzambe. Merci beaucoup donc papa boni malam bon lelo nzoto amowe ya pandeko Pati akei regana ozani toujours regretter puisque tokomona le sous-sauté adie pona ye tokomona le sous-sauté ino nyolo bana bandeko na nyonso ba otala ina mwasi o azalaki na ye tango akufaki te eloko nyonso surtout tokopesa ka nzambe merci, c'est lui qui donne, c'est lui qui doit encore reprendre tokolo belikamo sous-sauté. Merci beaucoup, merci mesdames et messieurs. José Diasuka il faut m'enzaver pour baki fe na Pati atiki biso bana poto ba otala yo eloko nyokoloba na partager ma condoléances na famille Loboya Mobimba donc c'est triste nouvelle donc nzama maïga na kimia donc tous vraiment ensemble la famille na donc communauté européenne en tout cas merci à l'organisation pour te comprendre que bana poto en tout cas bo sali pour organisation moko ya bien bo leli ndeko na bino Pati tous ensemble vraiment merci abi bana poto vraiment ba été te baza sana bango ba bisube ba batami na bango ebiga ne yala. Merci beaucoup papa Robaksa nini balobi bana poto ba ye ba okupi azali ki na ngai aumela na poto bana poto ba monana ki kusana obo bana poto ba prometa ki benza po ba ya ma monani te po ebele ba tsaki na poto ba sali mo cotisation bango nde ba aider biso makasi mais ma monyo c'est l'équipe bien c'est mec na bino a été o azalaki na papa Tijou akufa. Bon, pour nous jouer prudence, il y a Kishasa n'engé comme un gars qui m'a dit que na maboka moi si, parce que moi si m'tabomié, donc il faut qu'on ait tout éviter que ces mecs ne soient pas yaté, pour ce gars qui t'a la gars qui n'y va pas le battre. Mais bon, Solo n'a quand même à participer. Solo les familles n'a pas participé à wa au bazala qui a wa y a tiré na poto. Merci derrière moi, tout le monde à Corbillard, José Diasuka na caméra sur Rodzwango. Corbillard ya Ndeko Nabiso, photo est là. Donc, on a la photo. Ndeko Pati Loboya accueilli, réponse à paix. Notre Pati, ya Pati accueilli. Atiki Biso, Tozole Lana Chichichibola. Tozole Lana BBC Lukamba. Niki Mer double de Paris, Tobosa Niyote. Odilo Mampouya, ya Loboya accueilli. Ya Pati accueilli, Toromona Eli sous-souté, Matete Adey, donc ça li passi. Moto oya kendaki moto, mais azongi, papa boke cimetière ni, bakunda yo wapi? Bazokunda yo wapi? Bon, à Kinkole. Nous allons à Kinkole. À Kinkole. À Kinkole, c'est ça où on va à l'enterrer. Merci beaucoup. Est-ce que bandeko ya poto nyonso na mwasi na ye quand même bozaki a contact na bango? Bon, ça il faut poser la question à son neveu. Hein? Son neveu qui vient d'arriver avec les corps. Moi, je suis responsable de la famille, je suis papa, je suis enfin très loin, enfin je n'en sais rien. Merci beaucoup Josué. Soto rozonga na biso parce que tu as vraiment la matete. Na quartier Kwenye et si ka bandeko belé ba yeba ki ya Pati. Kor ya Pati ton zoto na ye yango wana ekei. Sala le fier na mokili don doigt mais mokolo jour na ye kokoka
okokende lokola ya pati akei biso ba oyo tomesana na mabe tomesana kosala batu mabe tala lelo yo fulu ya batu donc bazozela toujours ya pati loboya vraiment ezosala pasi. Je suis ici à Matete quartier Kwenge mama bonne malam ya pati akei ba regano ezali azano komo kwa munena papa nazan émotion na kokolo baté. Merci beaucoup maman, comprenez maman azan émotion et bandeko pe baza ebele o batiki bisote maman mbote mbote papa ya pati akei ba regano ozani regret na ngai ezali po aza papa na ngai papa leki na ngai leki ya papa na ngai toza na émotion ekufeli akufi na ndenge tozaka na pasi émotion eza makasi émotion vraiment eza makasi tokoka futi koloba te semeki na bino aete semeki na biso aete semeki na biso aete. Merci beaucoup nayebi ke bandeko baza ebele baotala biso biso tozwa kaka information. Merci na bana Matete na obosali pona matanga ya ndeko na biso Pati Loboya lelo nzoto na ye ekei na lilita ne tolobaka okobotama okokola okokufa pe. Merci à Josué Diasuka derrière la caméra. Merci na montage toujours Josué Diasuka. Merci aussi à Landou Moussinga la reine ya mère Lili Pousse. Donc, salon Pati Ouest, Poti Ouest en France, merci beaucoup. Bozole la Nabiso. Bandeko Nyonso, il y a des Parisiens, na Belgique, na Londres, na États-Unis. Et si Jackie Kapinga, motema ya ML, boye ba kenzoto ya Mowei ya Pati Loboya, oyo to talaki na internet partout. Lelonde eke na Lilita, pasi na mutema. C'est vrai toza batu mais liwe za pasi. Talandego oya tikaka Kinshasa, Paris, mais azongeli biso koli. Donc ça li biso vraiment pasi mingi na mitema. Biso ba oto sala mabe, biso ba oto mesana ko boma batu. Ko sala mabe tangu yangoyo tobongo la mitema polobi na biso en tout cas toyebi yangote. Merci na Elengia Congo, merci na bandeko nyonso wazaki na biso. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro sur le filmer Nini parce que l'Engia Congo c'est toujours le travail, toujours les informations ici trouverez parce qu'ici on travaille. Merci beaucoup à Tracy Melenga. Bye. La mignonne. La mignonne. Tracy Melenga bro. Tracy Melenga bro. Kata.